Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Loyembo na David wana hekima kieli boso ya Abesaloma mwana nae awe baili na ngai bayei mingi penza mingi basali kotelemela ngai mingi basali koloba pona ngai ete lisungi pona epai na yawe esalite kasi yo yawe osali nguba okoshingela ngai osali kembo na ngai ye oya kotombola moto na ngai likolo nakoganga na mongongo na ngai epai na yawe pe akozongisela ngai longwa na ngomba na abule ngai nakolala nakolala pongi nakolamuka pe lisusu Wete awe akobatela ngai nakobanga te pona batokoto ba oyo bakoshingela ngai telema awe bikisa ngai nzambe na ngai Weto kobeta baini na ngai nyoso na matama okobuka minu na bato mabe kobikisama ezali na yawe kopambolama ezali na libota na yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata mwana pe molimo santo tokomi na ngonga topesaka biloko ya bawei baye na biloko ya bawei bapusa na liboso na kombo nzambe tata mwana molimo mosantu na ekotika biloko ya bawei ya mama Suzy Tumbayala ye ayaki kolota mama ndoto mercredi passé na yaki mais ayaki ko réclamer que mama bosani ba miliki ba spaghetti na ba biscuit yango na ye nango na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ngai maman Esther Bula dernièrement nalotaki voisin na biso malheureusement akufa azali pe kimbangiste naloti ye azoya kokota na ndako na biso ndenga na kimi mbangu nakangi porte na yebisi ye ke okokota te yebisi ngaza na posa mai makasi yebisi ye yozelaka nga mona yo tikelo mai me kokota na ndako te nde alakisi nga mama mushia mama conseillère nationale abitala mayo azomela osombela nga pe yango ndema yango na ekotika kombo na papa bavon na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu na kombo tata mwana pe tata molimo santo bon na ekotika biloko oyo ça fait 2 semaines ndeko na ngai grand frère ronga na landa azalaka pe mondimi mais akima na lingomba sambela kasute mais carte na ye to bande ko futa Perodo papa alobaki moto soki asambelaka susu te carte pe to futa te nde tokataka alors elekaki 2-3 ans ayekobela akufi tanga akufi autokufa na 2024 donc kaka mikolo après 2 semaines nde olotsanga ndoto nga nautaki ndako nazokota centre d'accueil namona ye awuti kotasa yo azwa okanganga azaki torche ni ya kokonda makasi alobileki nanga ndenge nazabu nazomona pasi ata mai kaka oya ba chasser ya opi ye langai na bana koteka awa nalabi aba teka kape mai nabiamba bon nalobi na moi tango wabaki tozo sala salaka obwe ko sala siko okondi boyelika moni ngabi ça va
na yoki na koya nango ndoto pe katani nokola nakendaki kota chango nazali na mwa makambo ya famille na bande kolandela na umelaki mwa muke lelo pe fa ina kendenga bite azomona neti na osalenko lokola sengai opi omwena sombela ye chasse ya mai oyo so akoteka azo bénéfice bonga zongisela biso yango yango na bite na sombi mai akomela mai ya pamba te na mwa de paquet spaghetti na tomate basala bouillon alia amela mai komona ye papa Makwenda Bosco komona yango wana na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre lelo na beko mama na biso mama Nkengi mwana na ye ya mobali alotisaki ye ndoto ete azali na malili makasi elanga kuna bazokoka ko supporter malili te alors que aza na tricot te yango wana akendaki kosenga batricot epai ya mama na ye apesi ngai na mema batie batricot ya malili batieli ye savon ya kosukola tricot soki ekomi sali te batieli ye na mwa eloko ya kolia papa Eric Sunda biloko na yo mama tindi yango na kombo ya tata mwana pe Molimo Centre kombo na ngai mama Kengi Toure Machi lokola biso tozala ba mama Kengi totambolaka tokota na zandu tango tokota na zandu toza na mama na biso moko akufa mwa kala kombo na ye mama Jili abandaka koteka bakekereri na zandu nde siko nayebi te soki azalaki mondimi ya Kasavubu mukolo moko toleki jeudi passé totambolaki na Lingomba sikoyo tokomi wana mwana na ye ya mwasi ayebisinga alobi mama leka mercredi oyo akozwa biloko ya bawe ngala alobi malamu na koya nde nauti koleka kuna nakuti ete babengi ye na telefone ayebisi mutu atekela bango alobi zwa mbongo pesa mama wana oya kimbangiste asombela mama biloko aya kotika na centre ndenga na tuni etango mama azalaki na bomoi azalaki kolinga kolia nini nde ayebisinga mama azalaki kolinga kolia makayabu na fufu yango wana bapesinga mbongo nauti kosomba makayabu na fufu yango na ye nango na silisi na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre kombo ya mama Jili sika tosengi na balakisi ya elongi ya mama Mwilu na niveau communal esika bozali babere vert botele boleka pe liboso ba mamoye ya solo tozali kolekisa bango liboso po bango ifale bayaka avant batu na batu bamonaka ba mama na bango mama azali liboso na ngai aza mama présidente ya Bukama mama alandi azali mama présidente ya FARS DC mama azali mama ya Kasavubu
Mama présidente à Kasavu. Mama Landi, aza mama présidente ya Kisenso. Mama Oya Landi, aza mama présidente ya Matete. Mama Oya Landi, azali mama présidente ya Masina. Nasuka na bango, azali mama présidente ya Monga Fula. Bamususu, bazana nanzela. Topesa bango mbote ya esengo na kombo misatu ya bule. Na kombo ya tata, mwana, pe tata Molimo Sant. Bokende kovana na kimia ba mama. Ba mama oye! Sika, toleki na kotele misa. Mama deuxième vice, chargée ya évangélisation. Mama aussi kozali telema bana na oba pesa mbote. Elongo na mama présidente nationale ya RDC. Mama esiko zali telema bana na oba pesa mbote. Ba mama ye, toyemba nanu na munoko. Mama mwilu, toyemba ba mama. Yonde ojali mama ya mabota. Kombo na yo na mino. Ba mama ya RDC, ba mama ya RDC, ba mama ya Kinshasa, biso nyonso. Topesa bango mbote ya esengo na kombo misati ya bule, na kombo ya tata, mwana, pe tata Molimo Sant. Mama malobe pai na na kombo ya tata mwana pe Molimo Sant. Ba mama ye! Bilombe ya tata Molimo Sant oye! Baye basepelisaka Nzambe oye! Sika tokopesa lokumu na mama mwilu kia wanga nzitani. Mama ya mabota. Mama ya solution. Mama mwilu oye! Mama ya mabota oye! Mama mwilu oye! Soutien de l'église femme internationale. Sika tokopesa lokumu na yemei. Tata Molimo Sant. Mopesi na pema. Mokengeli pe mobateli. Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola kaka e kaka yandi kaka yandi kaka yandi kaka e kusimba kumeka yandi kele yandi kele yandi kele. Merci ba mama. Nzambe alingi biso mingi. Tina nango apesaki biso ba mama. Chaque mercredi toya tokutanaka. Ngai na benga kango toyaka fête oyo bakabela biso ya ofele. Ezalaka mukolo ya moto atia loboko na litama te. Pamba te oyepa ya mama solution. Yo kotia loboko na litama pona nini.
kondima na ngeza mukie to kondima no ndeza mukie kondima na nga na yebi ete nde na tie makolo na nga na centre d'accueil na ye pa ya mama solution akopesa solution ya baproblème na nga mama mwilo ye merci na tata Molimo Santo po ete alingi biso abateli biso depuis mercredi passé tokutani mercredi ya lelo nkembo lokumu eza ya ye bamama tobandaki depuis lobi na pokwa na beko programme na biso ebandaka mardi na pokwa tokotaki beko lobi totongo etani toye kokota beko ya moi yango programme tozali ko continuer bamama ngai na yo totiki ndaku totiki misala ba occupation nyonso tozalaki nango ya mukolo lelo toye koluka elongi ya Yawe tote yami ko banda na Matei mama évangéliste ya bongolo atei biso mama évangéliste national asali commentaire biso tozana mingi ya koloba te sur Matei pamba te mokonzi azali tozali na présence ya mama deuxième vice général azali yende akomeka komanyola mwa mukie kasi na tina Matei mama likambu tokolobela ebiso tozali ko commenter na tina mabondeli yango nde tozali kolbetela sete ba mama biso tozana nzambe na biso oya lingi biso makasi oya monaka mayema zako ya liboso ayebisi biso na nzembo ete nasalaka likambu te soki nakebisi te azalaka na niongo ya mutu te kasi tangu ya moni ete mupepe moko ezoya akebisi bana na ye tozwa position lobi tozalaki na libiangami ya papa représentant ya ville province ya Kinshasa abengisaki biso lobi ba responsable nyonso ya ba mouvement service pe association elongo na banganga nzambe toyaki po toya koyoka mayema utaki nkamba Yerusalemi maloba ya mokonzi kuna babeteli biso sete na maloba ya Yawe ete papa lobi mupepe ya makasi ba mama ezali koya biso pe ba Ezekiel mukie toye kokomisa maloba bisika nyonso tozali Yawe alobi boye biso ba etozwi bolembu tokima ba selile tozonga mutu na mutu azonga na selile na ye biso ba etokima soirée tokotaka soirée te tozonga na ba soirée mupepe zoya eza ya makasi ngai mutu na izwa masengi nya mabe na lobi na kokota lisunda kwa nzambe te po mayeba lobaka kuna ngai epesaka ngai kanda makambo bazosala kuna ngai nazosepela nango te tokota lingomba po mutu na mutu abikisa molimo na ye yo mutu okima po na mutu kasi nzambo azobatela ngai na yo alobi tozonga na ndako ya nzambe ya tongo etozongela ba soirée kuna nde sika biso tokozwa elembo ekobatela biso nzambe amonaka akebisi ngai na yo mutu na mayele na ye bikeke pe eleka bazalaki bikelamu lokola ngai na yo kasi nakozanga kotosa pe koyoka basilaki lelo ezali ngai na yo nde bazali kolobela mutu na mayele na ye malili ekosa ngai te malili pe ekosa yo te totosa liloba ya mokonzi yende nzambe yende amonaka na tina ya mabondeli biso deja na nation tozalaki deja na programme tosalaki yango liboso e tozali pe kozongela yango
mpe mpo na kokontinue yango na ntina kaka ya mipepe na ntina mikumba epesameli biso ya kosoutenir lingomba mpe tata molimo santo lelo eza le 22 oyo tokangaki baresponsable nyonso yafki na ville province ya Kinshasa nsima ya kimvuka biso toza na programme ya mabondeli awa tokotikala ndenge toyokanelaki nde na ntina na biso nyonso bamama le 6 août biso nyonso tokomata na lutendele to ekozala jeudi kuna tokomata na ntongo tokeyi totali musala eza kuna tosali tosilisi na pokwa tobandi programme ndenge tosalelaka yango soki tosilisi jeudi vendredi na ntongo biso banso toke na place ya justice kuna nde tokende kolekisela programme ya journée mobimba kino 15h tosilisi bato na mituka na bango basimbi nzela tozongi yango wana bamama tolandaki baye tozalaki na beko malendisi ya kitoko elekaki awa ngai na yo nde tokobunda na ntina mokili ngai na yo tokobunda mpo na mboka ngai na yo tokobunda mpo na lingomba mpo na nini te na mabota na biso mpo na nini te na banzoto mpe na milimo na biso mabondeli yango nde ekolongisa biso sensibilisation ezala ya makasi toyebisa mpe bandeko na biso oyo bazomonana te tolamusa bango na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen tozali na présence ya maman deuxième vice-présidente générale chargée ya évangélisation tosengi na maman révérende Émilie Zola mama telema bana no bapeso mbote topesa mama na biso mbote eyokana ntina nkamba Yerusalemu na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo mama malobe pana Kimbangisme, oye! Nkamba, oye! Mama Mwilu, oye! Tata Molimo Santu, oye! Kusimba, kumeka, yanikele, na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tolandaki mateya epai ya mama pasteur kuna na bongolo tolanda pe commentaire ya mama évangéliste nationale mama présidente nationale pe abeti lisusu sete na nyonso tu wana tokoloba nini botosi kaka oyo nzambe azoluka totosa maye bazali koteya biso mibeko eza pona kobikisa biso mibeko ye pona kobebisa biso te soki tokanisi ke mibeko ezopesa biso pasi tosundola yango nde tokozwa pasi ya makasi koleka tozalaki ana tongo na beko mateya eteyemaki moto na moto ndenge ayaka na matoi na molimo ndenge azwelaka likambo me ntango tosilisi beko jeune fille na biso moko azoloba
mpo tolendisaki mingi makambo ya bameshe bapantalon bamosusu bazoya beko atie bameshe ne ozoyeba te likambo ozoya kosala nde jeune fille wana ya biso nakuti ye moko kolo nzoto kolo likambo alobi ngai nazalaki mutu makasi mingi mpona kolata bapantalon tozani mpe awa na centenaki mvuka sikoyo alobi nazalaki mutu makasi kolata bapantalon mokolo mosusu azoleka bolokwa ye moko alobi yango mpe alobaki na miso bato nyonso nakoloba nakomi na ye alobi na kisenso mutu aliboma moko azalaka